makambo monene na papa Simon Kimbangu mokolo oyo bani kotika ngo boye te tolanda bango. Malu
silungane mumalunga mube mubana malungane yamubera bana mubekile mukeba kwenu wabana baleruki kukiditari gatanu kwanza Ngangalala bana silungane mumalunga mube mubana malungane yamubera bana mubekile mukeba kwenu Bakoko, passe Bakoko, passe beaucoup Mango, merci, merci. Rolanda, j'étais qui Saint-Denis, Dengeni a fait que c'est tata mon
tozali kaka tozali ba mama batata tozolanda kaka makambo ndenge ezali koleka tolanda ba mama ya biso agiteki ndenge nini bazali kobongama mpona kosepelisa tata molio mosantu batata ba mama nde esengo kosakana te na bana papa Simoki Mbangu nde tozali komoni biso moko eza vraiment donc bakanyaki yango bakosepelisa molio mosantu. Thank you.
Thank you.
Grec. Mama, tala kaka pona na Kisasa. Basakati. On biso motutika na sima. Totika na sima te. Non, il faut que ça biso biso. Malgré qu'on aime bazo foto biso foto la sima minga. Ba foto biso te. Donc biso peut on lien ki bango. Ezande bongo. Oui, le 6 avril. Papa yebisa biso. Maman journaliste eza likambo ya kokamwa pamba te ndenge kaka likambo ta nzambe lukardela lokola le 6 avril ekomi journée chômée epayé ya férié en plus donc yango esali ke biso tosepeli na mokolo yango mpo ete nzambe na biso likambo oyo ezalaki bakoko na biso likambo oyo ezalaki batata na biso kasi lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani akokisango na biso yango wana tozali na esengo tozali vraiment na esengo mingi ya koleka. Merci. Kombo na ngai papa Jean-Marie Soulama Kiyedi nazali disciplinaire awa na chorale ya JTK Saint-Denis. Merci au plus sélection micro. Merci maman. On est exactement en direct. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Nga kombo na ngao mama Nzoni Kisi na chorale nazali Moyembi na Lingomba nazali mama Nkengi. Ezali esengo makasi tosepeli mingi likambo tozalaki yango loko ezalaki mokano ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te nyonso ekokisamaka na ye nei tosepeli tozongisi matongo na mboka na ebule kambe luselemi eloko kana koloba tobongisa bizaleli biso bakimbangisi pamba te tozala mokumba munene mokumba eza na biso munene tobongisa etambeli elobeli surtout totika barankini pamba te sika tooti toyebi sika tozokende toyebi te tobongama pamba te bana na ye mingi baza libanda bakoya kokota na kati ntango bakoya kokota na kati ekozala pasi na biso ntango nde yango tobongama. Oui, merci maman. Aussi, on peut savoir biso kombo na ingeta maman. Merci maman. On peut si micro na papa. Merci maman journaliste. Là kombo na la papa Lufina Ma Léon. Nazali catéchiste et vice-président la chorale à JTK Saint-Denis. Ya solo lelo ezali sengo mpona biso lokola tosili koyoka na mboka papa président sa papa Fachi asili kopesa mokolo ya le 6 avril ekomi férié chômé mpona kokanisa pasi ya papa Simon Kimbangu donc ezali sengo mpona biso yango mpe biso lelo tosepeli na likambo oyo papa président asali tosepeli elongo na bandeko baza na mboka ya Kinshasa yango nde sengo na biso tolakisi yango lelo mpona fete ya le 6 avril na ndenge papa Fachi ayosa biso mama minene ezali sengo kaka ndenge te ya biso bakimbangisi tobongamaka. Merci papa, merci beaucoup papa na biso biso moko tolandi ndenge makambo eleki tozomona kuna bazoyemba me tozali na papa mama ya biso mama présidente yeka kozanga te peut-être ekopesa biso mwa liloba moko boye tomeka tolanda epai ya bapaya Thank you.
ezalaka lezulu ya pasi. Saeseka oye! Saeseka ya papa Fumalongo ebotisi makambo ebele. Précis avril 2023 bakorde yango na fono journée chômeur epeye papa Simon Mbangu amoni pasi mpona mokolo oyo lesisa omona epai na biso esengo oyo tozali nango na mokolo lelo oyo bakoko na biso ebele bamonaka pasi bamonaka yango te na biso oyo epai na biso ezali na biso mosala ya monene ya kosala biso batumbangisi yango wana longonya na papa Simakangani azali kosala marche mpona biso yango wana makambo oyo tomoni biso moko tolandi tozolanda ndenge nini bandeko na biso ya jepeki bazali kokumisa tata Simakangani tolanda Je te dis c'est papa na biso tobosaki papa président yeme ya kolongola biso na mokolo ya lelo eloko nini eleki ape mpona nini bango basepeli nakoma tata mwana mpe tata kolongo centre merci mama journaliste na biso na ndenge opesi biso maloba ezali émotion parce que tosatanaki nango te tolonaki yango mpe ndoto te mais nzambe moko ayebaki elezaka bo soki tozongisi makasi nsima totali mpasi ya papa Simon Kimbangu ya fois ma miso ekitaka papa Simon Kimbangu amoni mpasi ya mingi et en plus tozwi indépendance il a été ignoré baignoré papa Simon Kimbangu ata moko te alobelaki likambo ya papa Simon Kimbangu mais lelo tomoni mokonzi na biso ya sika asigné ordonnance mpona koreconnaître journée ya le 6 avril ezali esengo makasi mpona biso bakimangisi mais esengo yango ezalaka mpona biso bakimangisi te bacongolais baafricain mpe race noire tout entière donc eza esengo makasi totombola nkombo ya papa Simon Kimbangu ekende liboso omba te soki totomboli nkombo wana kobonga na biso ebandi
ndenge loyi papa diangeli aussi longtemps coordonné tata na ite moto bonga ezali te po tobonga faut que tombola tata Simon Kimbangu po tia na place na ye nde tobonga ya biso bato monde bandi wana. Merci papa na biso opesa biso kombo bayeba so zangani kombo na ngai papa Patrick Kapita Ndangi Magali diacre paroisse Saint-Denis et président ya Cheteki Saint-Denis. Merci papa Totonje Botonzi. Merci mon gars. Papa Patrick Azar. Oui papa, so continuer kaka, on peut sa combo na on peut bailler banini, on a ni besoin c'est pour moko alelo. Comme on a ngai papa Babi Mpetu wa Makengedi na baba yebi babengaka papa Babi. Mais comme on ezali wa Makengedi Mpeti, nazali papa Longi na kati ya paroisse ya Saint-Denis, nazali responsable ya SPC na kati ya Paris Saint-Denis, nazali pe choriste moyem na kati ya Jeteki Saint-Denis. Merci papa na mokuse pour la monia wa tokomi na suka, bebela biso na sengone zani na mokwalelo. Bon, esengo ya lelo mingi toza na yango kopesa d'abord tata Simon Kimbangu kyanga ni matondo merci na ndenge ya obaki na biso ke 2023 tobandi ya zéro yango esali biso bikamwa ya komona mokolo ya le 6 avril oyo bakoko na biso bakufa na balowa na balomela mpona makambo ya Simon Kimbangu lelo biso bakoko bakokololo na bango tozomona esengo ya likambo oyo tata Simon Kimbangu journée ya le 6 avril oyo ezali journée ya molimo kitaki na biso na papa Simon Kimbangu na biso bakimbaniste lelo ekomi journée férié na monene ya papa Simon Kimbangu donc tozali na esengo oyo toza kopesa papa mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshilombo merci na ordonnance ya kitoko oyo asali mpona kotombola kombo ya papa Simon Kimbangu. Papa na okata ote mela sa tokomi na suka pesa sana sinoga na bio parce que tout monde to ki ngote sinoga ya Jeteki Saint-Denis zali to lobaka Saint-Denis oye bilombe ya papa Simon Kimbangu kiangani biso soki papa abeleli na 15h50 na 15h55 biso tozali poche ya papa solution ezali 4x4 tembe ezalaka kutu te na Saint-Denis biso donc 100% papa. Merci papa na rejoindre maman Fifi confirmer maman peut battre comme la situation nous allons bilombe. Oui maman journaliste ngai maman Fifi monveni la nazali choriste na paroisse à Paris Saint-Denis na Jeteki biso tozali bilombe monani ya koprouver ezali suste biso ezalaka slogan vonzambi tele biso tobi à vos ordres vonzambi tele donc vonzambi tele Saint-Denis à vos ordres donc tosali makambo mine mpe tosala makambo mine ezomonana mpona mokolo ya lelo le 6 avril donc tosali tata Simon Kimbangu merci mpo mokolo oyo ezelamaka mingi biso tobi chance ya koyoka mpe ya komona donc oyo tobi ya papa Simon Kimbangu merci na likambo mene osaleli biso merci na bakonzi ya mboka na ndenge boreconnaître grandeur ya likambo oyo ebele c'est malheureux mami ba congolais bazondima te bayimi babeti mabaku mais ça ce n'est que le début papa Diangela lobaka qui vivra verra donc les papa ben na biso na centre de la Kalamine talobi to bandeli ya zéro to yeba kite tala les zéro ndenge bandi et puis qui vivra verra kaka koza na libitre toza na biso ba libitre tozo tala ndenge mambozo ke na mboka Kinshasa on ko changer lelo na ba classe totanga biso sa classe après 20 ans totanga jamais likambo papa Simon Kimbangu mais sengo na po lelo lokolo komi férié ba historien ba olinga baza curieux ba olinga ba yeba donc bala na biso ba koko na biso baza na mboka na ba koyeba histoire ba kotanga na classe donc sengo zalika ya wana 6 avril merci maman oye papa Simon Kimbangu kumisama na yo merci maman Totonje Botonzi. Okomi na suka biso moko bomoni ndenge nini esala esalami bana papa Simon Kimbangu ayaki tosepelisi tata molimo mosantu ozali continuité ya fete kotika ya malamu mpe tosimbi na bino batata bamama miso na biso na nkamba matoi na biso na nkamba tata mokonzi ya mbula oye